nanga aza un mari pas comme les autres. C'est un mari à moi. C'est mon chéri. Tovanda bien. Mr. Miss mobile nanga alukaka à chaque fois loko aza en poto. Asala makasi na rejoindre na poto. Asala langa ba démarche ya ba ndenge nyonso aluka toujours asala langa ba démarche. Mon mari s'occupe bien de moi. Mobile aza na poto, nga naza na Kinshasa. Mobile aza na Kinshasa, nga aza na poto nga na Kindu. Mobile asala ba démarche, aluka ba démarche na rejoindre na poto esimbate. Esimbate batango kaneza. Pourquoi esimbate? Na début nga na bana ko boya, ko ya poto. Pourquoi? Parce que na début na bana lobake, nde naza na Kinshasa awa, na luka mbongo. La famille boka li solo. Naza femme battante, na luka kambongo, na sala ba business. Na kendaka Turquie, Dubaï, Chine, na luka mbongo na moi ça vendre place de mon côté. Ah, mikolo ka ba femme d'affaires mbazo luka ngaya, ya naza ba problème c'est na ba femme d'affaires. Mr. Miss, yé pas ka li solo tantino to ko beta wana ya tantino to beta. L'air a yo qui a dit oh li solo biso ba femme d'affaires. Nzora totan ba problème à love. Alors Miss de Miss, mobali asala ratunga na Kinshasa, mobali na ngai azaka na poto. Abanda ko ebisanga mama, naza na posa o rejoindre nga awa. Na banda ko isa papa bana chéri na ngabi papa. Nenge na zabwe lokola nazo sa ba business so. Ba business zo répondre kitoko makasi. Na lingi na nazo na autant, na sa no ba business to sa mo ba biloko ko somba mo ba biloko na biso to zaza na déjà ana Kinshasa. Po attention na ekuna meto na mo ba bien na biso koto. Mo ba la ba quitter problème te. Après e ça la que mo ba la bi mama. Naza na posa kaka yo foya. Bana déjà ba passeport. Mo ba passeport na azade na passeport. Babani ba démarche ba ke na nzela o voyage o cop o boye esimbité. Cop o ye boye esimbité. Ah mama to sa ndeni. Miss de Miss eko sala ke ba période o to leka ya ba Covid. To eko kota na Covid confinement nde ba confina ki mokili. Mama Miss nde ba confiner mokili moya kobima ezaki souté. Miss de Miss étant que femme d'affaires lisolo passi étant que femme d'affaires tango esala minde wana bambongo wango na bandisi koyo bambongo o na pesaki na teka biloko ekangami na maboko abatu Miss ezaki vraiment passi makasi Covid wa tozo benga kana mobile tozo solo to benga na mobile tozo solo la tozo benga na mobile tozo solo la ka bongo mobile alobi mama nzela siko nzela ni toko ko luka o eko permettre yo olongwa Kinshasa o banda ko ya koto moi si aluka bi azomona nzela te moi si ayo koyoka cop moboya nzela ya Turquie. Mais ayeba kite ke Turquie ba kendaka na ba mai wana o bakatisaka na ba mai nde comment ça Miss na yeba ki yango bongo te na tie mutu na ye ko sala ke ba nzela o ya Turquie na sali makamyo so ya Turquie papa makamba Turquie e ko simba chupita histoire à vie na yo OK e ko sala ke nde comment ça longwe Kinshasa frontière o ba fongola kimboko ba fongola ke zai kaka Turquie. Dès que moi, ça l'on Kinshasa, aye tu na Turquie wow, femme d'affaires. Tant que koko na Turquie, oyo ayokaki eza oyo akutai na ona Turquie te. Bande ko baleka na njela Turquie boye bindenge zala. Miss de Miss, tant on a comme na Turquie, cascade. Eza banzela il faut coach na ba mai, boko ta ba Grèce, bo sala boye. En tout cas, vi oyo ngana okokango te. Asoina mobile abi mama. Nga vraiment nzela wana na linga ina ngango te. Na ninga na banjela Turquie te ya ona baneko bunda kaka il faut ya kanzela ya tout droit kaka mobile na vraiment Miss de Miss azaika na posa ya nzela tout droit mais là na isi kama nzela Turquie a hésita ki aboya ki mais lokola toza na posa to ya lobi mama problème te lokola yozo insister ya kaka Miss de Miss na komi na Turquie na eko mona ke bat ba mataka na badingi banzela mai okota na Grèce ya bi luvunu nzela oyo na kokate baswena mobile abi mama en tout cas pardon na lingi ko perdre yote ko lekela nzela wana te moi c'est pas baki nga na kokene nzela wana te Miss de Miss
Lokola naza mwasi on a luka kambongo. Bonsoir ma chérie. Je pleure pas. Ah, yo mo ba na olela nino. On a qu'à ta life. Je pleure pas. Il fait tellement chaud. Nazolela te yaya Zeti. Je pleure pas. Oh Zeti yo sousou. Je pleure pas. Tapoter l'écran. Longola sinuana. Tchelanga ba cœur rebelle. Je pleure pas. Il fait chaud. Yango moyen qu'on se maquille zate. Il fait tellement chaud. Ah, c'est pas grave. Il fait chaud. Je pleure pas. Non, très bien. Voilà. Merci Mbika de mon cœur. Bon, tchaka, ba good life, ba cœur et ça la bien. Nana Pembele de mon cœur. Nana infinérable de mon cœur. Bazarna Nana Pembele. Je salue ta présence. Merci pour la cœur. Voilà. Plein de cœur. Oui, oui, oui. Moi, ba la lobby maman. Nzela ya Turquie na lingite. Moi, c'est pas bien. Ah, papa, Nzela Turquie. Na okomate. Miss de Miss Lokola naza mwasi ona lukaka mbongo. Tangu na komi awa na Turquie, webika mutu oyo amesana de yako luka mbongo, maboko ifane place mote na créer ki moi eloko moko boye na ebite so ndeko créer ki restaurant bandeko ba congolais ba yaka olia pa na ye, ba camerounais ba yaka olia pa na créer restaurant. Restaurant na ebandi ko kotelanga mbongo na Turquie. Na sali 2 ans na Turquie, Miss na ke o karamande na Turquie. Ndenge na karama na Turquie, monsieur mon mari fiancé nanga azanga te na robenga abenganga tous les jours, tous les minutes, tous les secondes pour yeba soki naza bien. En tout cas, mobile nanga alinganga makasi nga pe na lingai. Na bandi cascade nazo teka nazo saba business ka kuna na Turquie. Et ko sala ke moi ba mbongo ekomi komonana. Na lobi OK, nazo meka na kende na nzela ya ba voiture lo mwa bongo banzela ka bato ba kota na banzela ba Turquie boyebi ameki ko tia mutu ba ile cop mo be kana bato ba yaka wana ke cop ndenge za wana eza ya bokota nzela ya France soki be France ba kota nzela ni donc il est pas kotisi mutu alobi na tuka na chaka mutu kasi ayebisi pe monsieur mon mari na ko chaka mutu monsieur mon mari bi OK tia mutu de ko moi si alobi miss na koti tant na koti to bandi ko kende na frontière ba eko kanga biso mbila police ba policier ba kangi biso na frontière tant ba policier ba kangi biso miss ezala ki passe na bi vioté tant ba kangi biso ba eko memanga ya ti na prison na bango soki na détention na bango na prison na bango ba koti singa miss ezala ki passe baboto linga ba téléphone, baboto linga ba mbongo, nazaki na eloko te na sali presque 5 jours na solara na chéri na ngati. Miss na bomba ki 500 €. Nazaki na 500 € moko, lokola mwasi oyo alukaka mbongo, lokola mwasi ya mayele azu 500 € akata ki soutien na ye. Soutien ka ya bo mwasi ka ndeto zara akata ki na ete so ndeko mwasi akata ndeni akati so ki soutien akotisa ki 500 € na ye na soutien do bambila moye ba simba o baloba longola soutien ezaki te do na bomba 500 €. Mais ba mbongo musu na zaki na ba sac ba téléphone ba zwa e ko sala que ba e ko pesa nga droit ya ko benga quand même mutu na bina benga mobali na ngai ndeko mwasi atombo téléphone allo abengi mobali tala naza na prison boy mobali abi yango wana mama nazwaka yo te nayebaka te mama nazobanga kutu naboya kutu kobenga ba famille na yo na Kinshasa po nayebisa bango po nayebi te situation ezoleka ndenge nini en tout cas côté na ona boyaki koloba na boyaki côté na ngapi na boyaki koloba sangote. Bonsoir la fleur miss de miss na ibengi mobile na yebisi mobile ton na yebisi mobile alobi mama siko eza ndenge ni yebisa bango senga refoulement ozonga volontaire ozonga volontairement senga bango ke bazonga na Congo ndeko mwasi alobi miss de miss na yoki nde mobile alobi na sengi bango peke ba refouler na bango ngai nazonga Kinshasa bazongi sipe ndeko mwasi na Kinshasa miss naza jara basi oyo Zamba sala nga grâce Seigneur alobela nga trop na bandoto na zwaka ba révélation ebele important so ko za la femme de prière femme de feu yango yo sikoyo landali solo oyo tapoter partager important so ko za la mwasi ya mabondeli nde place auto komi
Balobi, même la Bible lobby, hein. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des bonnes choses cachées que tu ne connais pas. Côté Moussou Bible et le Barak, les choses cachées, c'est pour vous. Les choses cachées, c'est pour moi. Les choses révélées, on a là qui ça. Et ça pour la bino na bana na bino il faut bomo nango. Bomo na bino ko e batami. Ya coucou na poissa. Il faut être une femme de prière. Ato zo luka mbongo. Ata olobi onga linga mama mibali te mama basi te nga kutu vide. Yaya, la vie de prière c'est important. Luka nzambe ya solo nzamba komi moni sama. Je te dis la vérité. Regardez les choses de Dieu. Regardez les choses de Dieu, comment ça va entrer dans cette histoire. Les choses de Dieu. C'est pour cela, même si nos maris nous trompent, même si nos femmes nous trompent, mais c'est Dieu qui va nous révéler que ton mari a un enfant là-bas, à Brazza. Ton mari, ta femme a un homme là-bas, au Congo. C'est Dieu qui va te révéler. Il va te révéler. Notre Dieu, il révèle. Hein? De comment ça vient? Lena Zalaki, na kati ya Turquie, na kati ya Boloko, na kati ya prison. Seigneur Azolo Belanga. Seigneur Azolo Belanga. Naso zwa bandoto moko, nazo bunda, na bambanda. Bambanda, bazo boto la mobali nanga. Menga na yebi mobali nanga na moi cité. Mobali nanga pas zalaka na moi cité miss. Mukomsu na lali na zolo tandoto miss de miss. Oui, Seigneur révèle. Abi mukomsu na lali na olo tandoto. Na telebi boye. Na uta ki voyage. Tant na uti na voyage na yé pas mobali nanga. Tant na pas mobali nanga sa lokola yambinga. Mama, boni to swana mobali. Ah bien. Sikoyo, na remarqué, moi mobali yambinga boye, mobali akangi boye, mobali akangi moi si boye, moi neto kanga na boye.